critiquer famille à Moué. Aux hommes là que et ça la qui ça que mutu o ya ça la maturité te mutu o ya leki na bande de l'école te mutu oyo a surtout que la $50 le ose loko moko te les a passé dans gabe ko critiquer ko finga famille pauvre bata théâtre na famille na salaire loko moko te salande makambi ayebi ete tout na biso mutu oto yebi duchesse la duchesse mutu oyo apesa rôle ya PD wana za la PD ezalaka casse oyo les érudits premier mutu oyo jouer rôle ya PD ton casse a tellement ça c'était moi après Bobo après la duchesse salande makambi na ye na monde ya théâtre Suzy a contribué trop na monde ya théâtre Suzy azalaki parmi ba figure oyo ke miroir moya bien petite moko aza kitoko petite moko Alexis jeunesse na ye mobimba na art ti lelo akomi mama ti lelo maladie ezuye soki na ningi pena fungola moi parenthèse moko wana lelo parenthèse diko lelo gouvernement na biso ezalaka soki musicien azui problème moni ba telemi o ba kenene boy ba artiste comédienne ba négligeara bango trop. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Team France Télévision. 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 Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend à l'ère à laquelle vous êtes en train de nous suivre à travers cette émission. Vous informer, c'est notre souci majeur. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Analyse valable avec Yannick Wenge, Moto, à Tonda Kibonzambe. Cette émission tournée ici à Johannesburg, précisément, Nayoville, Awa, Narata 28, Awa Nema Kamboya, Otunika 28, Naroki, Ozali Mobimba, Outi Denver, Outi Wapi, Outi Rosentelville. Vous allez pour ça la place à Malam, place à Congolais, au musique à Congolais, aux Ali Mobimba, la 28, aux Mobimba. Merci beaucoup. Na agence Anola NG Business Solutions, merci beaucoup à 3 fois King Kabo, merci beaucoup na Desano Simon depuis Hollande, merci beaucoup à tout, vous avez branché, mesdames et messieurs, à travers cette émission, je reçois pour vous Erzoum Bayo. Avec Erzoum Bayo, tu remets un peu sur l'actualité sur les Galambo, artiste comédien. Suzy autotika biso me tala bosoto o eleki na matanga wana mambebele ko ela mbongo mabuboye bazong c'est la Gabriel mambebele etaka biso to rapport to sur la sur ba actualité les Galambo la biso ya on la bengi Zumba yo confrère to me kampe ko solo la sur ba actualité ezoleka na mboko la biso actualité aliwa ya madame Suzy. Donc l'artiste est musicien, l'artiste est comédien, pardon. Erzoum Bayo, on a fait son beauté, on a boué malam, on a fait émission absolument. Il y a beauté Yannick Wenge vraiment le lot est tout panzante kiango. Bonne santé, ça va. De santé ça va, nous avons Sarah Netoyo, kana merci beaucoup na ba ndoronyonso o bala na biso vraiment merci beaucoup na Steve Delma. Gouverneur Nabiso, Manza, Konzabateke, Steve Delma, sans oublier Berenza ou Noëlla. NG Business Agence à Solo le 8 mars c'est Leisa qui ba maman pesi ba maman puta ba maman ba le ba meli ba ju ba enveloppement merci beaucoup na maman Charity Congolation félicitations na yo vraiment na nengo boti du susu moi mo le ka susu ya Misato merci beaucoup tout sur l'actualité liwa ya Suzy artiste et comédien au monde qui on en est il y a liwa le Suzy artiste et comédienne vraiment ça les biso passi ça les biso passi parce que ngai vraiment na yebi Suzy en 2002 si je ne me trompe pas na yebi na 2002 na yebi kala na yebi 2002 ba série naza pas ping pong tout ça no ba théâtre on est baké na avec du commerce to qui na shop mo na ping pong to so mama bulletin ça publicité mo boy abosani ba notera biloko na bosani nani shop ngo bani ndeto ya ko ala pe ping pong abeng Sarah Suzy pona aya za comme figurante na shop ngo malaki na nzote mikien biso tout
basera tozali no bana mike quoi po toza ba génération mo tozali bana mike après wana toyeba ina ye ti toyeba na ye na ba mamista chama tono wana na ba sœur na biso américaine azana États-Unis tono tout cela moi kirimo na ba duchesse ba bobo ba anse ba 2 minutes ba mamisa tout ça moi kirimo toyaka à partir à 15h tu y es na 7e rue wana to vandi to mela to dona ba peta bien ba prêtre ba appeler biso ba boke ba prêtre ba wana ba tala biso vraiment nzambe liwana nzambe zoye bombele place ma bien pota zaki mutia malamu d'après liwa mutu ba témoignage malamu za kaka wa zaki bien mais to mona mbutu mutu ko tina makata ba théâtre to mona film wa leki alobi na la duchesse alobi bazong saki ceux qui mbongo ya maman bazong c'est $50 na épée au théâtre pe kaka tumba Gabriel par rapport à Gabriel après ça c'est bon moment pour écrire ni les autres les canaux en théâtre moni ba théâtre et là on a les autres pour mon théâtre na biso d'abord ça et après makisi OK to ça na sala émission moko to sala na yo to sala émission wana ba tebele ba benga je crois buibu ya critique biso na émission to sala peut-être to lobaka vérité na lobela vérité à ba artiste comédien to ba artiste comédienne parce que biso tout to uti wana ya na banzela na biso tout to leki avant to kende baina zolanda théâtre na biso oya ba maman nzita na ba vrai kwedi eza sous théâtre à l'éloté théâtre lelo kisina kindumba ndeleki makasi kisina kindumba sangani na mibali na basi omoni eloko oyo na senga balongola nanu eloko bacha l'artiste n'a pas de sexe yango lo wana mteboma ba eloko wana neboma théâtre l'artiste n'a pas de sexe to ba artiste azalaka na sexe te eloko wana oyo to sokola ensemble tout ça ensemble moi c'est mon bal bon ça oyo changer bilamba oyo changer bilamba nous to la ba moninga zate l'artiste n'a pas de sexe on les a mi be konini il y a la constitution oyo et outé na théâtre pas ya batu oyo balingi buzobologique yango ne ba yana eloko wana ke artiste bon mi balé balingana te basunganaka le long na koyoka posa ya beskize nga posa ya mampuya nanga na bike na kobenga intel ayane ni yaka to duma to simana ngo to bimi parce que to sungani yo sungi ngai ndeko no mobali yo pe ndoka mwasi mukolo yoka okobenga pe intel ase nini asungi yo wana eza na théâtre yango mona ko la duchesse alobaka eza ngo so eza mama so yango mona na théâtre ke mutu oyo eza responsable mobali o aza responsable mobali alinga mwasi na ye alinga mwasi ça la théâtre ya Congo te ya Congo c'est théâtre déjà bon na yebite ngalobi ya Congo pote Afrique du Sud na kota na profondeur na hote to ya ba Nigeria na kota na kati na moto so na ke ba exil pechanga ba leya ba nani ba motu don ba sala ngwa na sungana na ngoto eza kosungana na pesa ida mote pas azali je crois que obere nzao azobengisa ye basungana ka baona bango so ofandi be banini nani toto chanda na bilamba ba chanele bilamba yo talaka neti nzoto ya buibui tala buibui ndi azana matama bongo matama nenga zana ngwana sikoyo ake changer bilamba na misu na yo mbala moko déjà qui mai kozala déjà yo opineti ayendeni sunga ngati akosunga pe na ndenge ya calme yango eloko wana na sengi soki balongoli yango omona ke kindumba edimne idéologie opesala ke artiste moko ayesa la teste film boye ayesa la teste ya théâtre omona mutali bosando linge na président maintenir en scène après président sera linge maintenir en scène à juillet après maintenir en scène sera juillet disciplinaire à juillet zaranini zarakema ezala maintenir en scène te ezala ke momi mo sera esa teste au moins le président sera à juillet après chef à groupe à juillet après maintenir en scène à juillet après disciplinaire à juillet
après disciplinaire sera suivi après cette information bah ya yo biso za la neso wana to so ba quantité bah ya ba playboy to détenter siko ndeni petit wala te ba chef batiki bino boyo seni boye sikoyo nde makambo za na théâtre yango so mona ke busoto ezaka na mona théâtre so ito na ke na question na yo oyo ndeko na biso bazongise Cécile nani Gabriel bazongise $50 wana par rapport à ni on contribué na matanga ya ndeko na yo akufi ndeko akufi na bolia na ye bombela na ye bozala na ba tournage bosala ba voyage mais $50 c'est quoi? $50 ils ont monté $50 ils ont lobaté na duchesse a na raison loba la duchesse a la raison loba pour mutu ya Gabriel a fini la duchesse mnorotsawa des rapédé à solo bani ayamo na so ta ino fi wana nan so talena zano bien te so talena yimo azano bien te so talena nanu amona fi mo a souffrir nan ya solo oh lo a fini la duchesse so talie ka yo moko talie autant a souffrir la duchesse azana ba parler na Congo parlons wa bien que azana ba aki lobi duchesse aki poto na 2013 mais moi si divorce moi ça botte le bleu tout n'a pas là va divorce ça va en tout cas divorce yo quand si nebiso ba noko to sala bo yo za mère na parler na za mère na parler yo quand dit que tant que tu auras to pesa to pesa pe 70% moi 30 fandi donc ba père na biso ne balagisa biso lokola moi si ba pesa ganyo so de moi si ba ya la mbongo te ke oye 100% ke na la olagisi moi si mbongo okokufa na tension on est la déchet na pesa moi c'est nyoso te on pesa nyoso te a pesi 70% 30% na kurumbi oui la déchet za bifi à la fois quand ça après finir ma be no retia wa ba pede à solo ba déchet na pede te déchet za pede ça et la confirmer abi tantine Mike ayebi ete ayebi ete tu na biso mutu oto yebi duchesse la duchesse mutu oyo apesa rôle ya pede wana za la pede ezalaka casse oyo les érudits premier mutu oyo joua rôle ya pede ton casse a tellement ça c'était moi après Bobo après la duchesse na yo pozala ngala maramu na lo ba yo pozala na groupe wana ozomona ezaka 4 ke mona mai eza art na ye o aponaka simba na ye alongwe nani koko nani papa Kanza alongwe papa Kanza mbalo moko ba commissaire la duchesse sikoyo ndeko na biso oye Gabriel na $50 na sima $50 kana okoma critiquer famille amoué ozomona ke eza la gisake mutu oyo azala maturité te mutu oyo aleki na bande de l'école te mutu oyo asutukelaka $50 lelo eza eloko moko te eza pasi na Gabriel ko critiquer ko finga famille pauvre bata théâtre na famille ya salele ko moko te abota bana mama bana tata asala boye elekeli yeke suzi azatala bilamba ya bien te aza boye ozomona ke niveau tala oyo wera lobake soki tokoswana toswana biso na biso mais totie me wana na nini wera lobela basala nzobe totie me wana mena mooi te mooi ase akei Suzy asali tant na ye na monde ya théâtre Suzy a contribué trop na monde ya théâtre Suzy azalaki parmi ba figure oyo ke miroir mo ya bien petite moko aza kitoko petite moko alexi jeunesse na ye mobimba na art ti lelo akomi mama ti lelo maladi ezuye soki na ningi pe na fungola mwa parenthèse moko wana lelo parenthèse diko lelo gouvernement na biso ezalaka soki musicien azui problème moni batelemi oyo bakende boye baartiste comédienne banégligeaka bango trop faut eza bango moko bolingo ezaka te to faute ya gouvernement eza mpe faute ya gouvernement par rapport baconsidérera vraiment basité
ba considérer plus ou moins mibali tout le monde a rien dit monsieur mon gouvernement sala nango apenda yani mos sera ka mutu passe à Afrique d'ici gouvernement te mo olive attends bon maman olive te ba bandaka na ton gouvernement sala nan tout le monde a vu de loin azokende kwenda vuduka lelo suzi maladie ya motema oyo ebomi wana natalaka vidéo moko oyo ndeko ne moko je crois ya Sinak boye ayebisi ke suzi nzambe kosunga nzambe aza capable ya opérer maladie ya motema ana ke oki no pe bien tena nenga solo akotala suzi répondaki ka nzambe kosunga ngai na kobika pe nzambe so apesi ngai mbongo il faut na ke de poto bakene ko opérer ye malade mais gouvernement beti yango kara beti yango kara o kuta tete on lela wati lela tia kufipe ozomona ke mboka moko ata mboka kongwana ato bimisi mutoki na osie mutoki no bwaki boye ato sali succès nenge nini omona jour aux problème gouvernement qui côté ba to kara merci on sa conseil nini na Gabriel par rapport à Marambo yo on peut conseil nini na Duchesse on peut conseil nini na Fiona Leki après quand kokunda suzi boye mbalama ando finga Duchesse non ça non là-bas dosso na Gabriel déjà assez non pardon allez kana TV assez na famille à suzi pardon assez na ba comédien to pe ba comédien nyosa senga bango pardon en plus na moi si oyo alobi mo ba désert wana ba leka ba s'excuser parce que moto déjà kei mowe ki osko komi ke famille à suzi ba bi ba fungola caisse ba funda bango ala que ça ba preuve oyo nini mowe ya tiki lokote ba preuve oyo ke mowe ya botaki bana tata ozomona ce qui est comme un niveau et comme mabe et comme makamususu alors biso moko neton to le kana TV be tous à la conscient ya makambu oyo to meka mpe koloba na télévision Duchesse le longa na ndenge Duchesse sala moi asangisaka ba ndeko na biso ba comédien to ba comédien asangisaka bango pote soki likambo yele lo basangana parce que botu ya mitema mabe loka ba Gabriel ba mitema mabe bango bazawana baza mitema mabe ba kongola lingaka batu basangana te disons soki batu basangani mutema na ye et baby malamoko basangani nini mais on est basanganyana ba otonga biso ba kosa nini ba kosa ni ba on est basanganyana au moins ba komi mwasi ngo bali na kati ba on est basanganyana au moins ke tokotala bango ba kopanzana kongola linga bongo te kongola linga ka bato azana kwa na yande ni hein azabo non alors faut tout ça ini surtout ça ini yango ndezali récite c'est makamunyoso o biso to sala na moki. Merci beaucoup, on est presque à la fin de cette émission. Pesa message bandeko wasu bako tala biso mokolo. Ya message nanga na pesa na bandeko na biso ba artiste tozana na bolingo tozala na michepe na kati tozana bolingo alors kozela te muninga tango akufi okomi kolobele ba défaut na ye tanga sana bon moyo moyo muninga na erreur yebise ba défaut na ezali boye yebise ba défaut na ko kende to ko critiquer ye moni famille na bango kutu boye tanga sana na bon moyo wana mona famille na bango te oyebe ke famille na bango eza pauvreté oyebi ke ye na koma lokola koma leka na teva koma likondi ya famille oyebi yango bien mais ozeli kaka muninga kende obana koloba famille asuzi baza makasi famille asuzi balemba te bakipete oyo nyonso se elekaki eleki tomoni bakunini na honneur tomoni ndenge baartiste nyonso bazalaki oyo bazalaki ini yango nde bazalaka na bomoko bongo vraiment Duchesse masalanga la Duchesse kanza vraiment Mike napesi yo mbote mpe ozali zanoka bongo hein ça no kan espia ka kipaka kokolo ya ça kan espia ka kipaka loba quand même bato ba ça le mona Herman Kasso na ba vidéo ba na te le roi ça des gens de sia la ka kipaka kokolo na bige soki Duchesse lobi o mona ka mite bobo manoka kotomboa bobo manoka koloba to comme la sou quand même maman Kalunga postuler la députation olobi ni pour la ko postuler maman Kalunga na nini na pona ngona ngomba comme député pour les artistes nous allons avancer théâtre et c'est le théâtre pour aller canadier oh et solo tu as le gâteau bon voter te prendre bon voter mani ba voter na ba voter agpe ça nani
président ya parti na parti azali alekala tomonaka papa yo ndimi papa yo ndimi mutu lokola wera apostila na Congo azwa te wera son oyo ke abeta ba stade plein asala ba plein asala phénomène aza phénomène asala makambo ebele na Congo mais apostila azwa te oyo ke na nini na niveau ya population aleki même Félix na niveau popularité aleki ba ministre aleki ba député tout oh ba en assemblée nationale aleki ba sénateur mais alekate tout monde ba Dolph ba lekate tout monde ba Mukentonga ba lekate tout monde même fait na biso Jean Goubal alekate aleka Jean Goubal ale ndenge zala kaka baleka na bango te ba niveau ba wera son bazaina bazaki populaire mais apostila alekate yango mona ke mboka na biso yango ezo ko évoluer te. Merci beaucoup na bandeko nyonso baninga biso. Je dis un grand merci na Mohamed Moleka Vanu Mukolo Ntuku président ya ba homme d'affaires nyonso ya mboka oyo Mohamed Moleka na pesi mbote place aux ali na pesi mbote Mama Charity félicitations atobota mwana ya kitoko 3 fucking kabo Miguel Pakulutu na pesio mote Obed Nzau agence Noela NG Business babi kwenda vuduka kwenda argent bola studio merci pro na Brésil na bossa na raté studio merci pro na Brésil na pesio mote Tedi Lumbu na Paris bokonza Paris Tedi Lumbu zalaka nengo zalaka vraiment mannequin. Merci beaucoup na bandeko nyonso. Merci beaucoup na ba homme d'affaires tout oyo bazalaka toujours peme na biso na pesi. Merci na Kin France Télévision bo s'abonner bo partager bo zala toujours na page ya Kin France vraiment ndenge ezalaka. Merci beaucoup vraiment na bandeko nyonso oyo balingaka biso. On se retrouve vraiment na si yaninga na suki nanga awa balasima tozala toujours together. Voilà mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci beaucoup Erzumbayo, merci na intervention na merci pe la bandeko. Bozuli Bakou et otala biso en tout cas Kimia et Ingela Mabota mabino ko ozaki di Bakou et otala émission na biso alele partager, aimer, commenter, repère ko s'abonner ça la biso peut bien makasi vraiment. Merci beaucoup na watu nyonso des ans aussi mao agence Noela NG Business Solution dans Musikate na Orange Gouffre. Merci beaucoup na Batutou utara biso 3 fucking kabo balobi chinois kayuma pourquoi pas na design Selenge. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Kin France Télévision. Kin France Télévision. Kin France Télévision. Kin France Télévision. Kin France Télévision.